différence ni eza. On est Jésus na mboka na ye bandima qui était. Donc nzamba sala kana lolenge na ye. Donc ça veut dire nai nzambe ne mtatindi ngala ko kangola nde basi oyo baza salite na mibalo baza salite. Na ba comportement mabe. Na ba comportement ya mabe. Voilà. Pour Jésus na mboka ne bandima qui était. Si. Là la kufaki. Si mama yo azalaka prêtre boya azalaka pena moi la nzambe pena Jésus na biso pena lobi ngabe na roza la ngai pete po naza mutu boko sutuka boye lobi na za pete Julien pena bande ko pesa biso politeti abande ko bimisa maloba moko pena ya bien pena. Donc ça veut dire babiloko nga na bo bimiso boye na l'église bokendaka pasteur otiko loba makambo te. L'homme prudent voit le mal de loin. Pas différence à Makasi Papigé. Différence à Makasi. Il y a Makasi Pena. Basa France babi ko solate. Baza Pena balingi kiminene. Baza le lo côté kasi balingi kiminene kaka. Qui impolitesse kaka bango. Basa France. Basa France. Kasi na baza la qui impolitesse moko. Donc il y a reblaqué. Ah, je dis. En plus il peut. Non. Baza le lo côté kasi ba misala ka loko la baza la. Basa France. Mais oui. On peut se laisser dans la gata il y a aéroport. On doit aux arbres, aux arbres, on doit comme au Kendete, à kilo. On doit il y a poto. À part poto. Na basa Belgique, bazan non na respect. Au bengi a telemi ayo kayo. Oh. Soka rolinga. Donc ça Belgique bazan oui, soka rolinga ye, soka rolinga te yene mdaza maîtresse en d'autres na. Ne ba telema quand même. A telemi ayo kiyo. Na sili na respect nam. Kasi oya France. Yo déjà mona déjà baninga tango kokie papi kene tolobe la vie papi kene tolobe la vie Monsieur Otipor, nazalaka moninga na yo te, ngai se Denis Kopopo Lipokuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yo te, mpe na kotikala kozala moninga na yo te. Papi Gene tolobela vie. Mister Siatoul, nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo? To toza baninga na bango. Tozalaka baninga te. Zaza totikala kozala baninga. Papi Gene tolobela vie. En gros Jenny, Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na yo te. Papi Gene. C'est impérateur de Jaffa Koufeli Finchman. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que naza moninga na yo? Nazalaka moninga na yo te. Est-ce que naza moninga na yo te? Papi Gene tolobela vie. Azalaka moninga na yo te. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kompa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. 4 rois, prêtre, Washington de leur pays. Papi Gene tolobela vie. Papi Gene tolobela vie. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene, moi je suis pas ton ami, hein. Nazalaka moninga na yo te. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene yo ebite azalaka moninga na biso te. Ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te. Papi Gene nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gene tolobela vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Molode tolobela vie, tolobela vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolobela vie. Papi Gene. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Bonjour, bienvenue sur Tolobela Vie officielle. Merci de votre fidélité. Bandeko nyonso oyo bobengaka biso, merci à vous. Ba oyo batiaka biso na mabondeli, merci. Nazomona mon ami Teddy Mola, à quoi ça sert? Merci Nayo. Merci la grande équipe à Tolobela Vie.
Washington, merci. Émile Bamba de Zurich, merci. Il paye des Gokao de London. Ah. Azomona lisusu picho pacho asota likonko na Norvège. Oumela. Président Victor Kapesa. Namini Kouana, en tout cas. Talagarayo. MG Katola. Moutonangaï. Kolo Kangadajo. Nazo ya makon le lopo nabino. Julien Kelentsungi représenta. Yaba réfugié. Didier Benda téléphone. Benda télévision. Hein? Jérimbo Mala Canada. Toujours. Donc on a un ondenge wana. Na madame Julien Kelentsungi représenta. Mais non babo avant na ba Julien. Ba émission za nango ebele. Vraiment émission za rebelle. Mais vérité au biso to loba émission, vérité au Julien azako loba. En tout cas au monde on a to la vie officielle. Yangwana abonnez-vous massivement. Bo s'abonner ebele. To boyoka. Tamsu makamso quand to sala ngo bien so ndo sala ngo bien ti. Yaka to loba la vie bakanga dadi za la gawa. To loba makambo bien. Julien bonjour. Bonjour Papi Gen to loba la vie. À part ça qui meza. Ouais, ça va bon. En toi ma ville Angola Nzambe. Julien Kelentsungi. Représenté à réfugiés. Toujours to pesi na abonné na biso. En tout cas auto zo loba eza ba réalité o ezo sala na monde. Na Europe ité, na monde. Eza na Congo. Eza na Angola, eza na Gabon, eza na Maroc. Eza na Asie, Amérique, Europe, makambango ezo salama. Donc ça veut dire to zo loba ba réalité pena o ezo salama. Ya ngwana justement oyo nano ba sa bonete bokende na chaîne na biso et pas ya Papi Gen to loba la vie bo s'abonner kuna pe bo partager en tout cas izalinga inde konabino Julien Kelentsungi représenta ya ba réfugié mobala 1m90 bilo rabo bazu api donc Papi Gen ça va bien ba 1m90 bala 1m90 mais oui voilà, Julien Bonika, ça va. En 300 fois Papi Gen. Ouais, mais monsieur tout ça mikolo na moni nazo ba belé. Aux autres taquer ba maman tonde. En tout cas, tout taquer ba maman te tozo lo bande ba réalité o ezo sala malakati ya Europa boy. Tout finga ba cité, bino bozo ba maman bobota rabiso, to respecter bino ya trop, to na souci. Ndebo changer. Probablement ko na zo bimiso boy na ba église bozo kende. Et puis, le pasteur, il va obéir la bino en côté. On va senga bino ka badim, bato senga bino ka mabonza, bato expliquer bino ka tiga masumu, au kota lola, c'est fini. Parce que biso tozo loba, ils ont la classe to banda ko tanga éducation, tozo pesa pena mateya. Donc on a la matoya koyoka, ayoka. On a la matoya koyoka te yene mutakoyeba. Donc ça veut dire na vie, linga soki mutazo loba likamba bien, lingo zo oya bien. Oya mabe boaki. Donc ça fait dire et belé pe ya bandeko na biso ya mibali pe ya basi na bémission to sala 600% ata 10% ba changer. Yango na toujours toujours on se retrouver apparemment. En tout cas justement to lemba pe bangote ti ba changer. Donc eza logo justement Jésus na mboka ne bandima qui était un jour ngai peta mususu l'air na rozala te ba roloba penate Nzamba tindaki Julien qui est le représentant à réfugié à Rokangola biso. Donc ça veut dire Nzamba sala makambo lolenge na ye. Donc ça mokangoli ya ba maman. Donc naza mokangoli ya ba maman la ba papa. Donc ça fait dire ndeto zolo baraka donc serviteur de donc moi la Nzambe serviteur de Dieu bandima qui na bandima qui était na mboka na ye. Donc ça veut dire et belé ba don dimanga ite kasi l'air tam sur un jour na rozala te. Bini le dotikala ba loba pena justement motoyo azalaki pena ya Nzambe soki le bisus to changer boza pona ye. Donc ça veut dire minga role bezati Papi Gen. Voilà. Alors na bosonité Doris Pembele na Lyon na mokanisa yo Doris Pembele na Lyon moni na zuyo déjà Doris Pembele na Lyon na mabatu belé na Lyon en tout cas boza belé boza belé bon tokena nboy mais kana ko fonda biso siko c'est Dadi Lukombo aussi place tu tchaka moi ba ni obeti masolo ya basi ya poto lobi basi belé la poto baza musoto belé je crois que confirmons on a 2 émissions au Moto Landa. Alors basi ozolo bela eza basi ka ya France to basi ya Belgique to basi ya Espagne to basi ya Allemagne et puis tokena nous lelo tokena na différence ni entre basi ya Belgique na basi ya France. Bon
pesa une réponse ya makambo lo bakiwa. Bon, pour la basi on de toujours le basi baza salité toujours le belara pour la basi à francité. Toujours le bela basi à monde entier. Donc Afrique, Asie, Amérique, Europe, tout ça toujours le bela basi partout dans le monde. Pour battre les États-Unis ba bengi biso. Ba lobi tin États-Unis modèle la basi on a bazakuna. Il y a salité. Donc ça veut dire toujours le bela monde entier. Tout ça appelle l'Afrique. Basa lo lengi la baza. Na Bangola na ba Congo démocratique na ba Brazzaville na ba Gabon lo lenga basi wana baza donc yango toza ko lobela pona bango tozo finga bango te ka tozo ba réalité o tozo mona la misu pe o ezo salama pe o biso to kutana na yango na vie donc ça veut dire tozo finga bino te bino boza ba mama bobota ka biso ils pe ba jar na ngai te na bima na etando ya mokie na ba ko finga ba mama ils ba jar na c'est démarche de zani pas ba mama démarche de zani yo mama basani au monde Jésus na mboka na ye bandima qui était donc nzamba sala kana lo lenge na ye donc ça veut dire nai nzambe ne mtatindi ngala ko kangola nde basi oyo baza salité na mibalo baza salité na ba comportement ya mabe voilà au Jésus na mboka ne bandima qui était si là ka kufaki simba ba ko azalaka prêtre boya azalaka pena moi la nzambe Jésus na biso lobi ngabe na roza la ngai pété po na za mutu boko sutuka boye lobi na za pété Julien pena bande ko pesa biso solidité abande ko bimisa maloba moko pena ya bien pena donc ça veut dire ba biloko ngana ko bimiso boye na l'église bokendaka pasteur otiko loba makambo te jamais pasteur loba kaka pesa ngadi il faut pesa mabonza nanu pesa mabonza tika muyibi tika lokuta okota lola kasi o biso to beta oyo eza éducation to lo ba pena ba réalité ndenge za elaka pour muto changer pour muto changer pour muto sala ayi ba vivre na société est-ce que nena zoya boy est-ce que nena zo senga bino dimi senga bino dimi te souci na biso kaka bo s'abonner bo partager c'est tout pour ba tout ba changer donc to finga bino te balobaka mutu saka zo bimisa maloba oya malamu zwa oya mabe bwaka donc ebele pe na ba émission to sala ebele pe ba ko changer donc ça fait dire tozo baga te pona bana basi na bala mibali pe ya ba venda pe baza ya ba salité en vendulu donc moni ye pena o so pena ya nzoto e komi lokola poso ngando siko talanga siko poso ngai est mafuta ni na pakoli ya malonga est mafuta nga la pakoli na somi yango ata 50 euros et ko zona mafuta mo tamusu ya ba 10 euros 15 euros kasi tala tela nga ndenge oni kaka nzoto bien mai mingi surtout mai mingi pe ya moto te ya malili esala surtout na ba ndeto koti na te ndeto okota na betebo ko sukola mai ya moto to sukola mai ya malili pe papi gani ngai mutu alakisanga ko sukola mwana mwasi nazalaka na ngai soin so nakutanaka na mwasi oyo azolakisa ngai pe na gilet ndenge oza mwana mobali basukola baparti ya nzoto boye baparti ya nzoto boye po kaka eza kaka tv moyi toloba eza te donc eza na baparti mosusu so tolobi to ando koloba awa en tout cas tokobombarde makasi kasi mwana mobali mpo koyeba kosukola mpo kozwaka mpena ta okoti mpena douche voisin mpena azoloba mpena orumeli c'est ça. Voilà. Alors, Julien Mekano comme ça sikoyo différence des entre différence ni oyo monaka entre basi au bazar ça dit ba femme na biso na Belgique à Bruxelles na basi au bazar na France. Est-ce que différence c'est ça? En tout cas différence à makasi papier différence à makasi. Il y a makasi pena. Basa France ba bi ko solate. Baza pena balingi ki minene. Baza le loko te kasi balingi ki minene kaka. Ki impolitesse kaka bango. Basa France. Basa France. Kasi na baza la ki impolitesse moko. Donc il y a reblaqué. Ah, Julien. Et en plus non. Baza le loko te kasi ba misala ka loko la baza la. Basa France. Mais oui. Pour plus les choses dans la carte ya aéroport. On doit aux arbres, aux sur na mboka musu to okendete na mokilo. Poto lukato ya poto. À part poto. Na o baza na États-Unis. À part le wato okende suswap. Ndeti ndeto komia to bu na stock de suswap. To sukiao. Donc bango sikoyo, bamona ka logo la nanu ba sukia te baza les esika musu ba okende. Logo l'espace donc imineni. Tala ka moto telemini na ye, telemisiye na gare to na balabala. Oningo tu na ye likambu. Kasi na nenga ko dongola yo na nenga ko tela yo na sentiment ya ko tourner likambu
ekezanga yo Voilà basa France pe en plus azosala kibineno wana aza famisel ndeti libala bazwaka yango na avion bazwaka yango na motuka na masuwa na bato na train yeba kosolola ezala bato mosusu bazwa mabala nga nasombaki tike langa nazokee Kisasa kasi okutani mpe na tantine moko oyo mpe azokee Kisasa kasi batie bino esika moko bosololi mpe bien bokomi mpe na Kisasa relation ekoli mpe lere bozongi mpe France mpe bokomi mpe esika moko ekomi mpe libala ebele apa soolaki bien ebele bazwa mabala ndenge wana ebele bazwa mabala mpe kaka na train bovandi esika moko osolisi ye lelo mpe babalana ya France mpe bato mosusu bakutala mpe balingana ndenge wana soki oyo balingi kiminene baza nde ebele yango nga nakenda Belgique entre 2 fois 3 fois je crois kasi basa Belgique baza nano na respect obengi ya telemi ayoka yo soki akolinga oui soki akolinga ye soki akolinga te ye nde moto aza maîtresse ya nzoto na ye atelemi ayoki yo nasili nano ya respect nano kasi oyo ya France yo deja mona deja na kati ya France ya deja garçon moko abengi tantine je m'excuse yaka ex mabala wana ezalaka mpenza na France ezalaka te mabala France mingi eza kaka relation na relation donc yo yebi petit sere na yo moko boye otie bango pont bon te na matanga to na fete batie bino pont yo mpenza ozomona ozoleka mpenza na balabala mpenza nde biso ozali na Kisasa bota tantine je m'excuse une minute mpenza na posa na solola na ex na poto ezalaka donc ça dit basi ebele na France bazotula mpo na impolitesse mpe balingi kotambola lokola bacharlot donc normalement mwasi mpo kotambola na tendresse mpo kotambola na ndenge etambola na bango ya Kisasa babosana soki olingo mona bango tala bango kaka na garde no bon te na garde loin tala nde batambolaka loba ndenge tantine je m'excuse naza na posa tala ndenge akoleka wa lokola avion nde ezalaka te kasi Belgique bayebi kosolola yango monaka motu na kati Europe na kati ya France ya boye soki par exemple makambo ya exil na ye ebebaki alukaki mwasi moko boye makambo ezosimba kaka bien te omonaka toujours basalaka nini bakimaka na bango Belgique la okende Belgique une année 2 ans omonaka kaka stable ekoti Dadi Moma na Grenoble bonne affaire une très bonne affaire ozomona basa Belgique c'est la bonne affaire yango omonaka babenga yango lola kuna basolution nyonso ezwamaka mais non mais basa pense basola bien en tout cas si 100% bakoza ata 10% 90% baza baesprit ya mabe babigeni yo mona basi ya France na maloba azoloba na yo kaka papa yo olingi baminene yaka tofana na biso nga na kopesa mokanda papigeni okoki kokende kuna bovai na ye inano obeti bacoup de gaz ya ndenge na ndenge kasi yo ozomona lokola yo komi is or oke lokola mobali ndenge ayaka kasi ye na sa motema azosekana oyo abi na kopesa nanga mobali omokanda te yo bomi nzoto obi te nasala be yango nazobisa bagene koboma no nzoto mpona momwasi te ya France soki makambo exil ebebi yo kende Belgique bongo te luka mosala banda kosala bongo te luka bassociation sala barecours bongo te luka avocat selo recours kasi soki olobi kaka otie motema otenga makambo ngunda ndenge esili ngai surtout bapeto bauti bagrèce soki makambo ngunda ebebi yo kende koluka mosala kasi ebele bango na bakoti mabala oyo bazomona kuna oyo bazomona kuna bazomona makambo kasi misusu mpe babimi mpe baso mpe batonda te misusu mpe babimi bazwi mikanda yango te soki nga nazwi retard na place olingo okende Belgique kuna solution ndenge ezwama kasi awa obomi nzoto na yo tanso une année 2 ans donc ça dit mpo na yo mabala mpe ekumela mingi mabala Belgique mpo na yo bon mabala Belgique no ya France erumelaka nango mpo omoni mboka na mboka eza na balwa nango balwa France eza mina trop kilo makasi kasi Belgique bafungola bango maje yo mona mibala Belgique asala te azoganyeka 2000 euros donc na place okende mosala okende te donc ofami kuta avanda ne na ndako azozwaneka salaire ndenge moko so mabe ya bagene na Belgique yo ozozwa 2000 euros kasi ozocontribue te un jour wana siko mibali un jour sikoyo osor na bango ocontribuaki te kasi salaire
osala to zo ka sala ndenge moko mais basa Belgique balinga pena na ndenge solo basa Belgique balinga pena na ndenge solo solo mibala Belgique baza ba kobo fatigué balingi misala te oh donc okute kaka soki jour wana mango ekoi okute wana go benga kadi akosoma makoso na ye akosoma makoso na ye akosoma mabumu pe baza dire na kolamba mibala Belgique oh ba ebolamba ya ko blaquer ah bon mama so na go bisao donc balingi misala te donc balingi ka justement mbongo soki ekoi asombi bière na ye asombi makoso na ye vine mobimba yango c'est fini alors Julien to mekana ko évoluer mo muke tango zolo baki basi ya France baza ba impoli basola rapena teloka basi ya Belgique yango petolo ba yango pe mabale belé dans la France evanda te pour la bongo est-ce que ça peut raison wana mabale evanda te na bon mabale belé ya Europe tolobika to komisaka basa Belgique te basa Belgique miso pe mabe baza donc poto tchaka to sangisaka ka Europe mobile to ba majorité majorité donc ça veut dire basa Europe eloko zo boma mabala la bango po bomoko ezate yo mona mwasi bodova na ndako moko kasi mwasi alingi ta yeba azoka mbonga bana mbongo mpe zala mpe mbongo moko pe ba danser te poza bomoko na mobali na o la ba futi bana te mbongo na mesa yo ke ndaka musala o te na mesa o pa ke na mobali pa ke na musala bo te na mesa bo yebi ate o to partager bo o to sala bo musu to bomba compte ya bana ne ba futa bana o salisa compte moko bloqué et ça mbongo mwana bino bozolo bote bana ngo baza lokola babana bana ngo bolanda bibi tolanda bano te bano bazala bango loka mindele so bana na batanga ba yebi ba règlement ndenge ezela ba yebala na ba yebi ba futaka bango yango na mondele un français mbongo na ba kiparango te asalisi mwana na ye compte na ye bloqué mukolo oya kokola ye kokuta ta mususu mwa 10 000 na ye moi 3 000 et moi 4 000. Il y a un là, il y a aussi sa classe, bon, à côté université, là, aussi 18 ans. Il y a un homme de permettre, à ce moment, mon toukanaï, on les a le rôle en bon bande de la vie, naï. À ce moment, toukanaï, bon, côté, à la formation, il y a un besoin, comme ça, il y a la repousse à tout ça. Il y a un moment, il y a un lelo, ils ont le rôle en montabois qui soyi, ils ont délié. Yo, il y a qui mbonga mwana, kasi là, mwana, c'est ici classe, bon, moi, la aussi 18 ans. À côté de l'école, à ju permis à remettre aussi so maman pour somber la mutuka. Mais il est obligatoire pour somber la moi la mutuka. C'est ce que bande ko bombe la moi non bon na compte bancaire naï. Na moment là comme ça la ngoto ko banini. Joa compte na yo kenye na banki ke ndoko bimisa mbongo na. Ndako somba kar naï. So ba maman o ya France ba komisa mbongo ya bana o ba futaka ba komisa o ba mbongo la bongo ya makelemba. Mbongo makelemba. Po basombela ngo ba bondo na bango minene pe ba mobondo ngo pe ba ko rape o lata ngote yo makolo déjà lembi yo déjà na femme de chambre musala ménage makolo lembi makolo to sa sou bien te so ozo ndo lata mabondo minene yo mona bango na ba nini ote na ba fête te o mona bango te na ba soirée te tala mobondo ya munene na lati lokola sapato ya nini to lata sécurité nini sapato ya sécurité nino sosi sécurité talande za la rapport kasi soka lati yango pe na feti da balati yango na nino na ndako na ko bimana na lipapa soka komi na porte feti alati yango soka koti na kata feti adendi kaka mo kaka 2 pas 4 pas longoli yango soko somba yango pourquoi alors Julien pour na yo ndoko monaka ba bolingo zo salama awa na Europe hein parce que net na Kinshasa to yeba ki na bolingo sentir que papa na maman hein papa na maman peno sentir que ndako pena obi que no wana bloka papa basimba raté wana est-ce que on a poto basi ya poto ba sa makambo ba do sala ngote papi den banda yo ya poto bongo te banda yo okoma na engagement na ndako ozana sani pena yo monde to zali na Kisasa bo te ko tibakula papa ex basa poto ba yebi makambo na susu nazo lo bana ba couple beleza a on a 4 Europe. Très bien. Bino bala mibali. Ozana sani na onde tezabi na Kisasa o sana papa o sani vera papa. O bida papa me la ramai. Ex ozana ngo. Bongo to kitu wana eza papa mutavande la kitu wana. Comment on place la place papa. Wana papa mutavanda. Aita na poteza. Ah. Obi que le betelo moi. Donc
tobungisi qui valeur na biso ya bafricain et ça basi parce que makamwana moi si mutagera ndako moi si mutagera bloko wana parce que basi bakoka ko gérer le courant de loko lobia opena sanya papa donc ça dit papa li ana na sanya batutu donc ezala noko bana ye akoya na sanya papa camarade ya donc ça la papa ezate donc na bana baliaka papiken yo mona déjà maman zo sukula bilamba la machine azu bilamba papa akoti ici na bakaliso papa azu bilamba ya ba jeune fille akoti ici na bakaliso jeune fille azu ya baba ya mibali akoti ici azu aye moko akoti ici on les a malédiction makasi biso so ba africain kaliso papa na kaliso ya mwana jeune fille on pense que c'est aussi moko des malédiction possible c'est impossible zona bilamba papa sukoli osilisi si mokoti ya bana oya bango nyonso bakoma ko mélanger neti salité na ngai okoki kosangisa wana salité ya mwana te eza malédiction basa poto bayebi yango te ete basa poto nde baza ndenge wana bayebi ndenge basukolaka sengle ya papa pembe basengle bapapa ebele awa basi ebele baza na France basengle mibali na bango njuluka eza ya pembe kasi njuluki neti vrai mwasi akoki kosangisa sengle pembe na babilamba mosusu na machine po azala na kantine ya ye moko azwi basous-vêtement papa azwi basenga papa atie clim bon te omo nde tobengaka azwi javel atie elalika mwa jour moko lobi na tonga sukolo yango la azotanda yango ozosentir mpena sengle papa mpe vrai mwasi asala mobali ne plaisir mobali ayebi te kasi okei na auditeur ya sansela ya boye osombeli pa basenga yango eza combien eza biloko ba 2 euros ba 3 euros mais basombaka te kasi oyo biso topesaka bino eza ebele sala papa ta plaisir osombeli mwa basous-vêtement mwa sengla pembe po vrai mwasi akosombela mobali ne kaliso mundu te mpe mobali na normalement nde toza bo mobali jamais akoki kolata kaleson 2 jours loba azala homme seul bongo tazala moto asali te mais est-ce que maman akontrola su lelo basi tobali est-ce que bakontrola bakontrola mpe na bakaleson ata est-ce que bakontrola yango lisu est-ce basi bina ya France bina bakontrola ata mibali nango bakaleson bakontrola lisu te bakontrola lisu te ah bon mais oui aza na ntina na yo te atolati kaleso 3 jours 4 jours yo nde etali ete mais soki maladi kasi omemela ye soki infection ekoti ememela ye normalement nde tozoloba boye mwasi normalement mpo azala na kantine moko boye asomba atiango na kati ya chambre asombi besoin wana boye ya mike mike wana ya pembe ata 10 atiango na moto ya mbeto donc ça veut dire baservete ya mike wana soki par exemple boye asali bolingo na mobali na ye azwi soin wana atie na kati ya kantine wana mai apangusi papa bolimbisanga na terme exe basa poto basalela yango basalela yango te donc baza bakantine te baza na bakantine te po basala ndendi donc basomba balingete balingete wana eza baproduit chimique eza mabe makasi yo mwa soki bokopakola lingete eza baproduit chimique eza na gaz oyo ebimaka wana boye eza mpo ozwa bainfection mpo pesa mpe mobali mpasi mpe bainfection mpo kosomba kantine osombi beswene so bosilisi ozwi eswene wana okotisi yango na kantine kantine ezaka iniki makaka mpo na moziki mpo na filme makambo wana ezalaka te yango ozomona bafille bawutaka ngola bayebi idéologie wana bafille ya ngola bazobotola bango mabala mpo na berere bango baza nango mpo bafille ya ngola bazwa baformation tout fille ya ngola azangaka kantine te azala nango kutu mibale moko ya kosubela moko soki aza na moziki na papa mpo le aza na moziki na papa aza na tante akendaka ti kokendaki na toilette akende kosala petit besoin donc aza na mwa kantine na ye asaleli yango kaka na butu wana na ntongo ake abwaki yango atie javel atie yango mopanzi basangola siko bavivre ndenge wana donc la aza ona na mobali alingi kotikela tan te po ezala kaka mobali akokima ye te sali babiloko mosusu ya mike wana bazozanga kosala oyo basi na biso bazalaka awa parce que eza faute ya babisika bauti parce que neti eloko olobi awa eza très important je crois que Dadi Moma na Grenoble une très bonne affaire
D'abord, si on salit une très bonne affaire, on regrette. Mais c'est quoi autant que tu vas regretter, net si ma kambaboye. Comment on appelle que Nzunga papa, c'est-à-dire, on dit que quand la série, moi, non, on nyama nyame kila, donc nyamawana, kaka, ya papa mutaoli yango. Oh, bilo msomona, bilo bolegi mkwana sonini, papa roli lo mobo. Mais les loyo, au moins non, c'est-à-dire, papa roli na ba noko ya bana bazawa na bazolia kaka bongos. Donc, Nzungu to sanya papa za lisuti. Est-ce que bilo kwana, ba sa poto ba kozongi sa tamo lo kwana ti? Papi Gane, comme c'est trop tard. Et comme c'est trop tard. Donc, biso tozo loba. Nde, mibali na bango, nde batele milabasi na bango. Est-ce qu'on va le retirer, mais moi, si sur basi, si mibali sur ya poto, baza ba cowboy fatigué, en plus, baza babanga abasi na bango. Parce que, mobali, vrai mobali, pour au quoi ça loi na ndako mobali aza chef. Mobali aza lokola président, moi ça aza lokola général. Kasi lelo, basi bakoma ba général, ba président, mibali bakoma ba général. Et comment ça se fait? Kasi mobali pose en autorité à qui mobali. Le mutu lokola ngai jilen qui l'entungi représenta ya ba réfugié. Donc moi si ozo linganga no to bala pour omi koka. Pose à la soin, pose à la soumise, pour respecter ngai, ngai pe na respecter yo. Donc ça veut dire pour tous en la dialogue. Si on a salité, non vivre na hauteur. Donc ça dit trop bakelelo, mama bala antama ba fête on ba to kindara, ça sert à rien. On va si on va causer on soit mibalité tout. Kasi on a là que na mabala batu. Hermon na sekala ngai donc bon wana ko to famela sobela on a fait ça ferme na ngala Congo. On ça pour chérie, on ça ba na bokola bangulu na ngai. Na batabala ngai. Po wana na zala ngala petite. Si vous moi si vous bala ni bo betika ata mususu ka bo ina de beza bo kaboni perte ezana. Au lieu de défendre la banque, au salaire qui misala moko ya souffrance, au côté ba nyongo, ya makelemba, pour au bas la moisson la racine, lobi moisson la décevoir yo. Perte ezana. Ya mona redia yemba, moi c'est à kobala, batala kaina bilongi na longité. Na ba maquillage na bango ala te. Batala kaina bizaleli. Ya ba bible zo loba soko bali moi ça malamu zu bonheur. Lokola pasteur na ngai pasteur Bartime Mwamba nenga bala mama Mireille. Donc azo moi si moko malamu, moi si moko oyo azo contribuer na ministère na yi. Donc c'est ça. Toujours le garder basa nengo. Basa ko accuser mibali ya poto, basi on peut accuser mibali ya poto. Non mibali balemba, poto balemba. Est-ce que basi yango tozo balaka ou est-ce que bazo abna pe soin pe na ke le t-shirt rouge wana, mo tanga wisi, mo banzete soki ya manga, soki nini ni mama mswande ko sala. Est-ce que bazo attendre sala? Il y a cause soin ya mukongo. Bon, ya nzoto ko ba ko zote ya ni ba ko zote bo ya mukongo. Papi Gani. Ezala ngo mobala lemba te. Ezande omoli mobali d'ailleurs sera dégoûté de moi si na kibo salité na ye et si ça na pour ça et revivre na ye na betu. Oh donc il salité pas si ça. Mais oui, bon moi si bolamu ki na tongo. Mobala ke musala, moi ça ke musala. Tant sous mobala kozonga tant sous 19h yo moi so zonga 15h. Na tant ozongi 15h. Bon mi sambe tu na yo. Kabige yo ye biango déjà au voyage arati. Tala ba mbeto tel ndenge zalaka. Donc là on va pêcher au fungo lozo kota et pêcher na goua kolala. Très bien. So ba tu basala ka misala ngo et ça basi wana. Ba femme de chambre. So yo ozo bongisa baba ozo bongisa na hôtel. So mbetu no no ko ka ko bongisa ngo te. Nengo lalela ki na mbetu wana na butu ndenge po koyali so butu wana ekuti ezala ka ndenge wana ka badra ya ko fiti bisando do benga la Kongo futu ngo ka futu kasi ndai ko tu gel na za boso na lamuki na tongo eloko liboso na bongsa mbetu na gumbi dra na ngala finika ki ndako tu mwana mobali bongo so yo mwana mwasi ya ko mwana berere wana ebele ba transmettre ngo na bana na bango ya basi ngo bana na bango ya basi bazoke mabali zo simba te po baza salité na bana na bango et ba lobaka tel fils tel père telle fille telle mère donc yo mona bana ta la bana po tata kaleso na pamba ko subola ngo te kaso ko tuni mama na yo mona ka kote wala bana poto bango bazala ndengo wana azali français ka ça d'origine africaine coutume na sino robe bisango te ba papa pe balingi dialogue na bana bango ya basité na basi na bango te na bana bango mibalité ngai na skuta na mwana nga mwasi na tinda na age 6 ans bo na kuta na zo sola na ye po nani mna na souci na ye nani na kolinga ye ko leka batu nyonso si si lelo ko 18 ans
na tout n'a bi merci non zabo ya agi yokomi dango déjà matin zeta mbila bon na terme to lo ba on a terme moko partout pour na sina respect déjà matin zela mi ka pas la ngai na yoka ki sonité na tout ne déjà matin zeta mbila papa na muté na zape na mobimba nde na zabo ah te ça va et loko wana eza nango si naturel tant nango soko koki ezala to pétition za to pétition de tant nango soko koki osela ngo sa koza la précédé lingo tanga ba classe nao oza la posa olanda section ni note na la posa na la nalanga médecine na za langa itam so infirmier ate eza ida bien makazi bon nango za boy okobala mundelo no arabi papa na obala mundele te kasi na obala africain kasi ezala Cameroun ezala Nigeria ezala Congolais mutu mwindu kaka kasi aza mundele te ah bon next ya badati na yo oyeba ko calculer ngo abi papa oui nyonso na yebi donc na 8 heures kosola na mwana kata za mwana mwasi ngala za mwana mobali kasi na kufi esonité parce que mwana yo pas za mwana ngai kasi ba papa belé ba kokosela ngote na bandako na bango soki omeki kaka bote wale makambe tali mama la bango bonso mama la bango lobi akufi aza invité yo mtoko la bana yo oyebi no mwana na ye mwana nazo bi masula mulungu si ça dit ne pas la on que c'est qu'on a donc c'est-à-dire maman pas de salité oui bonso mwana zo dumba sur la mapeka soki be mama pe bande ko lumba sur la mapeka parce que 25 mois na yo loba avo sukola tia citron bon te lero lingo kinonika munoko zo lumbo solo lingo somi bicarbonate o sangisi na pepsoda isili saka solo donc ezalo ba biloko moka mike ndako zokota ndako ya moto zokota sola kimpuka ba parfait belé ezali yango biloko so tchaka mo ba dégoût ti mo ba dégoût et ti mo ba li dégoût non ba la lemba même akoka yo soutenir ko banda si non za ndenge wana kutu boya ata kilo ta pamba ya muki ya pamba ndenge za boy ata okoyoka soni tanso pona banga na salon kasi na kata chambre za na mo kilo ti moko pesa mobali goût elengi ex bino ba mama bo pesa ka mibali na bino elengi donc mobali la moni yo opese na posa mobali la moni mbetu représente ayoki posa ex bosa elango boza suna bata wana te sauter ba ko mingi e komaka ba TikTok ah la 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 komi na pa pamba ko dengisa ba bassin na bango to la tina ba bassin na bino wana te wala za lango dara wese eza lango dara wese boningisa kana eza lango loko poko te ozomona okasa te soko ningisi yango nde bokovre ke biso te bolingo eza mpona bassin te eza mpona kitoko te comportement eza leli bochange omona barepasa bilamba mibali te de mobali ye mwasi makambo ye moko papi gene normalement mwasi ndenge aza ndenge wana samedi to dimanche aza na droit pa repasser basous-vêtement ya mobali na ye na basengle na bilamba ya bana tout pour repasser elongolaka mpe mwa befection mpe na kati ya bilamba infection longa soko bango bayebi wana te omona babiloko nga nazoloba mama soko osaleli yango antoko gagner libala na protéger libala na o donc kisi ya bolingo eza kaka tosa mobali ba règlement nyonso ya libala zala na yango pasaka repaselaka mobali bilamba sombela mobali mwa sani na ye o sana papa oyebisi be na bana biso na Afrique coutume na biso ezalaka bomoli 200 wana muta simbaka yango te ngai tata mwasi na ngai na kole mpe batata mwasi na ngai na kitambo na Jamaïque tata mwasi na ngai mbombo molimo ne mpe malakimia bazalaki mibale Manchungi na Mambombo tobokobenge kutu ya mbombo kasi mobala ya mbombo abandaki kolia Thomson te kasi jour wana so tolambi Thomson mon papa wana soki aye toza na droit kosimba figo te po papa aza na ndako aliaka Thomson te po soki bosimbi figo bon te bosimbi milangi ya mai yelaka bakoservir biloko ne soki alinga alia soki ayoki solo kaka ya Thomson akoka soki kolia te donc tobanda kozala so tolambi Thomson tokokosimba milangi ya mai te mpo baya koservir biso mai mpo batata mwasi mpo mona batata mwasi bazalaki soumise na mibali na bango azobatela libala na ye kasi lelo ezala su ndenge wana te tala kutu biso oyebaki na kala soki balambi
soso ya mobimba pour otila papa mokongo na bassin ya soso baparti ya papa pour olongola kasi lelo basi lelo batila asu papa baparti ya soso te bango mo bakoma kolia yango bango mo bakoma kolia yango en tout cas il va passer mingi pe mobali lari biso mibali tolingaka yango ozomona basi ebele bakimi mibali bakimi bango na bandako likolo ya koserve biloko epai ya mobali na mesa eza na mibali mosusu aliaka mingi te kasi apréféra biloko ezali ebele na mesa bote biloko ezala na ndako kasi aliaka ne mingi te la yo lambeli mobali biloko yo ozala bana 4 na mobali na yo bokomi lokola 6 ozongi mokolamba soso moko ezalaka te lamba ata 4 soso ata 3 soso ozwi sani ya papa wana osombi sani mwa monene misunya papa fo ezala otili papa ata soso mobimba ya ye moko akosisana yango te kasi amonaka yango epesaka mpe mwa sentiment moko boye ozosentir soki ozotila mobali na yo lipeka soso na lokolo nde misuni mobali wana lobi soki ake na ndako moko boye batili ye soso mobimba mobali wana soki aza na maîtrise te akokima te akokima akei antuka boyeba akei ya koyambela mobali oyebi yango mpe mobali na yo aliaka ne mingi te biloko wana mpo yo tili akosilisa ne yango te kasi yo tia kaka mpo epese gu soki asilisi wana boye ake dushe asukoli la okota na chambre otandeli deja mbetu deja epesi na mobali posa okosanti mobali biloko nyonso nzoto ezosala nini ekomi kosala lelo bana mibali ebele banzoto ezosala lisusu te mpo nini salite bestress eleki ebele na motu mwasi koswanisa ye yango ozomona mibali ebele awuti mosala ebongo ya ndako akoya ndako exotique avai na amela mwa bebiere na ye mwa 4 na ye tisisisisi alali na ye na cause nini ya bacomportement ya basi na biso oyo baza ya boye yo nga na kuti oyo na bana mibale nalingi yo expliquer bana wana boye nazalaka so na papa na bino te donc ça veut dire na komi na papa Julien Kelenchungi représentant ya ba réfugié donc bino bo benge papa kasi basa ndenge wana po bayebisa bana et puis suka pe wana qu'on a savoir fait deux papa te on si wana si assumer responsabilité ba koma ko banda ko yebisa bana bango o te papa ouais parce que ebi ke lobi yango tayo so susu donc ya préféré ko bana ba benga ka tonton ex tonton na zo benga camouflage na inoko na bango ya sabelanga yesu makambo yo basi ebele bazoyebana te sikoyo liyo bana no bazobenganga tonton so lobi la bozosangana zemi te ezalaka mpe mosika te zemi ekoti ngana oyo toboti bana mibale lisusu nga na kuti oyo na bana mibale donc tokomi na deux races na kati ya ndako deux éducation na kati ya ndako éducation ya batonton éducation ya batata na éducation ya papa omoni soko différent donc bana nga na boti bazobenganga papa mosusu bazobenganga banini batonton ex ndako ezala su na ambiance jamais ex bana wana nga na kolinga bango mpena bazo respecte ngai te nakolinga na cadre bana na ngai oyo bazo respecte ngai bazobenganga papa baforce à faire bamama bazosala na mboko yango voilà bandeko bolanda biso mama Gisèle na Suède na pesi yo mbote ebele mwasi oyo omona mwasi oyo sentir mpena ke non c'est-à-dire na cuisine ozomona propre na ezalaka ta bongo musu ko mo pas lingi TikTok on sa TikTok mais talanda ko place sa TikTok mo meke non oh donc kuna pena zamba ko les abe oni zamba foka bo changer eza malamu mingi de na biso Julien Mambo azoloba eza po sunga bino papa azana ba part moko particulier donc c'est à dire on sengisa papa te pour repasser na papa te ba sufitement papa qui pakate okipakate basengeli okipakate kolia papa okipakate mais siko libala ngo evandeni oui quelque chose ba dimsu ba finga o libala ngo poto mais obi ke éducation o basi so ba vandisi biloko oyo na si bakangi bala na bango yebi basa poto ba makala mibali na bango ba respect ba makala bango ba finga bango na miso bana basa poto yo mabala ezo vanda bango te boswani boye boswani ba chambre mais na ba visiter no so ba roya journée fo ba yeba ke non boza problème ezalaka te yo ozo swana na miso bana ex éducation yo ozo pesa na bana na bana baza bana basi ba okene mabala yo ozo swana sa mobile no na miso mobile na so za na problème mobile na yo la bosi so na kata chambre
c'est grave. Tala bango kutu bazalaka, bozala problème. Na kata chambre kasi limiti na salon. Camarade mobile aye kotala mobile mo camarade na ye. Kasi a remarqué ndako wana mes ententes eza yo na mobile na yo. Okange longi ozalaki na salon moni camarade mobile akoto telemo koti na chambre ambiance bozala ngo eza lisusu te. Ezala fatu na yo mama nini? Ndeti normalement soki mopaya moko azoye pala bino mwasi na mobali bozalaki na ba conflit. Botu bozala na ba problème. Bo manifester ngo te. Bo sala lwa likambeza te. Boyambi batona soki batena bango ale mbala moko bozongeli kanda na bino ndenge zelaki kasi o alelo bali ko yoka kutu te voilà yo camarade kutu soko ya komi ko pesa rapport ya nani ya mobile na epa ya camarade Julien toke poto si sana biso donc ça dit batu ba retenir que basi ya France na basi ya Belgique différence ya monene basi ya Belgique ba bi ko sola kuneza lola. Donc ça dit basa Belgique baleki basa France pour na yo. En tout cas bayebi ko sola. Yango mona ka babotolaka bango mibala France. Mais oui. Soko lingo o tsa tembe. Kende la porte de chapelle, porte de chapelle. Kende romona la porte de la chapelle. Au romona mibali ba voyagera mingi par rapport à bana basi. Mibala ba kenda wapi? Rena. Kasi bakende pe basa Belgique. Moi, je suis là, Bissau. Et là, je vais le monsieur Sougo. Là, si c'est comme ça, vendredi. Directement. À la porte de la chapelle, voilà, boy. À côté de la mise, à mes mabatu trop, boy. Et mise, à mes mabatu trop. Ouais, ça, n'a pas passeport. Vas-y, belé. Nagno, boy. Nancy Bassassal, c'est un beau belé. Nancy Bassassal. Donc, directement. La porte de la chapelle, voilà, boy. Donc, directement, à une taxi, naïe. Comme Jimmy Timanga. Jimmy Timanga. Donc, là, comme à la boue, à jouer, taxi n'est pas Jimmy Timanga, directement. Pour moi, la maille, on a pena, sera niati le colo. Et si, car voiture et ça, là, 3 heures d'état, il y a Robert Tango 2 heures d'état. Mbalamorler a commis Belgique vendredi, à Zanekuna, samedi à Zanekuna, dimanche n'a pas quoi. À zone pour lundi Moussala. Yango soko yé na porte de chapelle wala batu ba vajara mingi tala isa bala mibali pe bala mibali mususu baza ba marié mususu baza ba marié mususu baza ba l'est na ndako maza l'est a préféré na ke na ye Belgique kuna pokuna eza lola France eza li felo France eza li felo siko Belgique eza lola ça dit basi ya France basa l'effort ba ko ba basa Belgique te loba en tout cas car eza ya mulaye. Il y a temps. Ils attendent ma casse. Ah, bon, ça veut dire vraiment en tout cas, au moins, ils ont l'esprit nango. Au moins, ils servent au bango bayako kuta, ils servent wana basola bien. Papa Wemba. Na France na Belgique, Papa Wemba vandaki mingi wapi Belgique. Prêtre. Ake on va à la Belgique. Pa yebi kuneza lola. Yango bala ba musicien belé, bazwa mikanda ya Belgique ya par rapport ya France. Pour yebi ko solo la basa Belgique. France impolitesse c'est l'équipe. Il y a ko blaqueté. Ah bah c'est France. Bon changer bo OK. On a zo bisa ba petcho ba uti Grèce. Boza le kenge. Pour bango ceux qui makamba ngunde simbité. Mingi bazo ndo kota mabala. Ya mbala kata, bala mibali. Kuna bozo kendo ko souffrir ya ko sakana te. Bokende no Belgique. Oro kende kuna, oro ko bimisa ki makasa olinga is or na commando. Ako peso mukanda te. Soko za mwana mayele kende Belgique. Soko lingi Belgique te. Luka Moussala. A Moussala nyonso ki ilo za l'échafaudage à femme de chambre za la ki maçon. Moussala nyonso ki ilo o isifio ko ta 50 € par jour. Luka voka na oboto luka ba association. Ba se lo ba recours. O luka mukanda la marque na yo. Sinote. Quelle est la porte de la chapelle? Kende na Belgique kuna ndo roza makambo. Kaso la ndi ba sa France. Legi na ngai. Bako video mayo wana nyonso na mukongo ozupe mukanda te. Ah Julien. Et là on a yebisu yango là. Julien qui est électrique. Voilà. Non, la vérité hein. Donc comme la souka pour la lelo je crois que émission zo c'est Sabino mais toujours le babonné là obi abiso bozo biso kwa bana yina to pas la couleur net en désordre mais na souka vous comprendre que non mun a mun mtozo par na yi to lobili makamba basani ya wa banzungu wa makamba bilamba wa asi ba mama la base boyoki biso moi sinon sont partout dans le monde. Ceux qui sanya papa ya la raté banda lelo luka sanya papa tchaka yango wana moi sinon surtout partout dans le monde ceux qui okipaka ko se repasser le mobile na oté luka sala yango
L'homme soit mike tokoya makambeza mo ebele. J'ai beaucoup aussi ceci bato bana bisoni. Bon, minga kolobeza tende toloba kaka tozopesa toli o bazan mato ya koyoka bayoka. Tozoleka na émission pour nous kosala bezité, tozoleka na émission pour nous kopesa conseil. Très important. Très important, c'est pas si différence de l'émission la vie sur le la vie. Yango moni to na ba système sous boyebi nation na bini na etando ya moké na papier gen to ya ga na biloka bien. En tout cas to remercier bato bobengi bozana ba États-Unis, bozana ba Belgique, ba France, ba Allemagne, en tout cas to zu ba pelle belé. Ba commentaire petit sur to tanga. Émission on a beti na une semaine té. Parce que papier gen déjà commis déjà na ba 100 000 vies déjà. Donc ça veut dire les autres à la mapena. En tout cas et silité, ba pièce c'est belé. Donc deuxième émission, ils ont sur troisième mesa, quatrième mesa, en tout cas tous autres ça batoli, autres le beza ba réalité. Au monde de toyo na gati repas, tous ça sur na mboka to kendete. À part lola na lifelo. Donc tous les sika au kendete. Donc déjà to koma. Donc ça veut dire et loko tous le auto monsieur ezate. Yangwala bande kona biso basi botika kiminene. Voilà. Bande kona biso ya basi ya France botika ki minene ende babenga kala lingala. Bima na monde politesse quoi. Bima na monde politesse. Moi la mobile soka bengi yo zala na signe ya respect. Soki muta bengi yo yaka yo kai. Soko kolinga yo, soko kolinga pete yo muto koyeba. Très bien. Kasi yeba ngo libala bazwaka ngo partout. Bazwaka ngo na église, na fête, na matanga, na avion, na moto na nini na bis, na train. Au moins la moto mususu papi gen azoke kisasa. Kasi na sombaki biyanga moko. Kasi ba pesi ngai kiti numéro 10. Kasi fille moko pe azoke kisasa ba pesi kiti numéro 11. To yeba nite kasi to vandi akei kaka ya ko solola la mwaswana babale bele sala mape wana. Ozombe bokombe libala. Bokepe kisasa yo lo baki ko komela na matete wa lo baki ko komela na nzili kasi. Na minute wana oyo ya nzili na oyo ya matete bosangani. Bozube flat sika moko. Bozongi pe Paris et comme pe libala ti lelo baza. Donc ça veut dire libala baza ko partout boye ba ko solola. Donc bolanda éducation ya basi ya Belgique ndenge ba yebi ko solola. Soki bolanda basi ya Belgique ndenge ba yebi ko solola. En tout cas ils ala très bien makasi. Mais mission que ya to robeta pe ya basi ya Suisse ba comportement basi ya Suisse, ya Allemagne, ya Italie. Magambessilité, magambessilité. Tous on a matière, tous magambessilité. Si, magambessilité. Oh, écoute, biso kutu ba matière ite biso mo nde tozoko loba pena biso mo tozala ba matière na biso moko. Tenayo bata Suisse te bo pesa biso matière. Bata Suisse ba ko benga po bato bazo benga nde bazo loba ba réalité bazo loba yango zo samba. Elanga la yaka na émission. Na yaka na babiloko na ngai. Na yoka ka to ba beti lisote to yaka na babiloko na biso mo ba réalité na biso moko. Donc ça veut dire que tambolonga la tambola, Angola, Turquie, Grèce, Italie, Suisse, Belgique, France. D'abord ça. Donc nous avons le bezate, yangwala tozo pesa mbote na maître Dani Koulé. Moi la matete nzamba ba courager. Voilà aza collègue na ngai, to sala un échafaudage, to pesi maître Zoka. Voilà pas un collègue na ngai, to sala kanaye, to pesi Patrick Manzei Makengo muta memanga na boule échafaudage. Donc ça moi la mayo Patrick Manzei Makengo ce qui était ero tamsu na za nazo sukola kaleson tamsu na kota ki Mario. Donc na cause na ye yende muta maîtriser ngai pona muswaka moi on sent notre bien pona za moi quelque chose ya revivre yango lelo sikoyo na mi pesa valeur na ngai na cause na en tout cas Nzambe apambola fungola ba porte na ye minute okunde tozolo ba dans la 10 ans de pouvoir déjà makambo sous saison au fungwama. Donc ça veut dire to pesi Lili Makaya na camarade na ye Mami Tumba baso ba simbi Château Rouge baso na poko respecter bango baza basimo baza ba femme fort batangisi bana basombi mapangu nongo mona ka bango bavanda ne bavanda kaka na Château Rouge wana zo mona bango ate basimo kaka bavandi bazo kinga basoda te makamba minene sala makambo minene yango na to pesi mazole mobali no leli yango to pesi Lili Makaya mbote to pesi Mami Tumba na pesi staff na bino nyonso ba mama Château Rouge ko minga kotanga bakombeza te kasi to respectaka bino to lingaka bino en tout cas to pesi bino mbote ya to pesi Boris Kuba de Brazza misala ngaza Brazzaville Boris Kuba
napesi mbote ya trop donc napesi Donnette mama forme ti oyo ya dans la frontière ya Genève na France donc il y a dans la ville moko Saint-Gilien napesi Donnette mama forme Donnette ti oyo napesi mbote ya makasi napesi Lukubika Rosa les deux jumeaux de Paris donc napesi Blandine Faya première dame ya noko na ngai donc napesi Marceline Kabuya napesi mbote napesi famille nyonso mobimba ya Kabuya mbote makasi na oyo baza na Belgique na oyo baza na France na oyo baza na Kisasa napesi bango mbote ya makasi napesi apôtre Bartimé Mwamba napesi na mwasi na ye mama Mireille donc ya ona zoloba batu nyonso oyo boza na ba problème très sérieux oyo betaka simbaka te oyo mukando zozwa te kende pa apôtre Bartimé Mwamba molongani ya mama Mireille azwa mwasi moko en tout cas mwasi wana contribuer na ministère na ye en tout cas nzambe pena pambola mama Mireille napesi misa na ngai Ziana saper na kati ya boma donc yaza saper na kati ya boma wana oyo mutu nyonso ayebi Ziana les grands sapeurs napesi mbote ya makasi napesi Pape Wolo son azali ingénieur abongisaka soko dans la poste à musique tout ça en tout cas Luka papier papa Ewolo son na mulongani napesi mama mbote ya makasi napesi Ange Mabala papa de 3 jumeaux napesi mbote ya makasi napesi petit frère na ngai Willy Kekele Alliance mama na judoka ya makasi na kati ya barumbu ye muta simbi barumbu na judo na minute petit frère na ngai donc entre ba 7e na biso déjà napesi mbote sigazai napesi papa na ngai ya Leki Sembadi napesi papa Leki na ngai Yobo na mwasi na ye Mireille napesi papa na nga Mundule na kati ya Italie napesi mbote napesi papa Sembadi na mwasi ne François mama Françoise napesi bango mbote atro na kati ya Italie napesi Paola mwasi ya mukuse ya leki Tabalagu aza angolaise napesi mbote napesi sœur na ye Luzizila na kati ya Belgique yana babasa Belgique basola ya kitoko napesi mbote ya makasi napesi Matondo mbote na mobali na ye papa JP napesi bango mbote napesi Christian Lombo mwana bomba na kati ya Crey napesi Julia Lofombe napesi mbote sikaza na kati Lofombe napesi mbote sikazali na kati ya France napesi mami Mutoke napesi mbote mama na Samuel napesi mbote Amando napesi mbote esikazali en tout cas napesi lisusu ya suka napesi Fifi Makoso mwasi ya mukusa leki Tabalagu donc il y a maman la couturière moi la moisi donc na benga ke diamant sa critique donc les gens ne sont pas fingelete et longa boule donc moi c'est en tout cas très belle azan la ville ya Metz donc moi c'est très joli na petit sœur naie donc c'est la patronne Musungi ya babola azana ONG naie yesunga mimba bola voilà merci Julien merci à Mandeko Bonandi biso les 10 oyo nazana Genève quand on dit dans les 10 bana Suisse nazana bino wana pour photo beta masolo non on peut faire masolo bana Suisse na mais aussi des quel truc en tout cas restez connectés merci na kulutu na ngai Arsène Botan Yassel Botang motema ya Mireille Mana na koyana pona moi manifestation ya moi na biso donc na kozala wana bana Suisse tokuta na wana tokuta na Genève na kozala wana et puis na soir na to kende bon Nancy to kozala na ba tunangai lokola ba nani Izia Ndombasi hein oh ya Sebin Ndombasi voilà donc eza nango a faux trap donc la ngai petit nanga nani Merlin Pata de Compiègne Merlin Pata en tout cas botika malamu c'était connecté Merlin Pata yoki papi gen na yebisa ki akobwaka yo Merlin Pata de Compiègne donc ya simbi Compiègne na mipale bye merci baninga tango kokie papi gene tolobe la vie papi gene tolobe la vie
moi juste ote parole nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopoko lipokuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vi Mister Siatul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vi est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vi en gros jeni papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na yo te papi gene c'est opérateur déjà fait pour faire des films papi gene tolobela vi est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vi azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gene tolobela vie. Ça c'est l'Idjokon par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no nga master no nga matano papi gene tolobela vie nde azalaka moninga na yo te 4 mois peintre Washington dans leur pays papi gene tolobela vie papi gene tolobela vie nazalaka moninga na yo te papi gene moi c'est pas ton ami nalaka moninga no te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te ngai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga.